Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours dans l'idéologie à Mama Spaghetti. On a bien spagalov. Baoba. Et voilà. Alors, on a eu la émission Mama Spaghetti Love. Mama Oyabota Didier Osenge. Na kertisi beauté là. Sans oublier aimer Otende. Et voilà. Alors, on a eu la émission Mama Spaghetti. Vraiment, ils ont sunga mingi. Mingi en poto, c'est très important. La bande de konanga, o ba boto en poto, ba leki, ba grande sœur, ba yananga mibali, c'est très important pour la biso émission. Toujours ba leki na biso basi, o ba boto en poto, ba vivement kolamba, biloko na biso africaine, ba vivre mati. Alors c'est très important na émission o pour na ba leki na biso, na ba ya na biso. Ils ont sunga. Parce que ba leki na biso ba message ko lema biloko ya mike, ba pizza, ba nini, mais ba yebi kolamba vraiment biloko na ti. Alors, émission Ezo Sunga Mokili Mobimba. Parce que Ezo Tama Mokili Mobimba. C'est très important. Alors, ils appellent bien pour la biso Mibali. Mobali Faïba Olamba. C'est très important. Netinga, na bénéficié de l'émission, na yeba kola mama tembelete. Na yeko le kola mama tembele. Na li boge kutunga na yebi kola mama. Na grâce à mama spaghetti. Alors, lelo, tant pour ça, tout eba, nini mama spaghetti a memeli biso. Faut totalement bisu na bino. Na boy na tanga moko. Parce que na tele onga moko na kobima mabe. Alors faut na tanga na bino. Biso nso toyo ka le goût de ça. To ka manjonjo. O mas spaghetti lo banzanga ya pambola di boko oyo. Mwana mungala ya solo. Alors faut totalement o mama spaghetti nini oyo olamela biso. Tombe ka mongo elongo. Mais la moi soupe quand les alazalaka na li boba moi spaghetti abino mon boyedi na la benga baoba. Alors caméraman Zombison la deuxième prise total nini mama spaghetti à lambeli biso je love attendre Yannick l'Afrique du Sud yo base n'est-ce pas on dit sur ça là au moins quand ma bende oh, ah bon? Non. Ah bon? Ah, vraiment. Mais bon. Bien, papa, la Na mama foute les autres tanga na ilongi o wapi. Ah, merde. Mais zo no na te. Merde spaga. Baoba. Ah, je sais pour ça ni. Spagalo. Tu dois souvent remarquer. Ngala merde. Donc c'est ça quoi na yambio na kombo na Yesu. Merci pour mes spaga. Lelo obomeli biso nini? Bon, en tout cas lelo bon na pesi na numbote na ba public na ngai bato balandaka nga na Spaga TV. Donc mbote belé bisika bozali ba bonjour, ba bonsoir. Donc selon ton nini oyo émission ekokoma na bandako na bino. Lelo deka ka bome mesano deka tolobaki ke to banda ko yaka pona mpe ko kabola mo muke oyo nzambe azopesa biso na mayele. Vraiment na pesi ba fan na nganyo surtout oyo bo retrouver ngai oyo bozaki ko luka ngai na kufate nzambe azobate na zana bomoi ngai yo nazongeli bino nazali na ye na likanisi mususu ya sika ya makusa. Bolanda yango ngai nazosala musala sikoyo bino par na bino eza bo soutenir musala po musala ekende liboso. Donc lelo na yambi bino nazosalela biso nyonso lelo tosala légumes vertes. Tosala légumes vertes, tozolamba légumes vertes na biso, tozolamba ngo na mbisi na biso ya koka ya mboto. Alors légumes verts na biso tokolia yango moko te tosali mabundu na biso ya rouge tokolia yango na légumes verts na biso. Alors caméraman na biso soka ko kita pona na présenter biloko nini tokosalela légumes verts na biso. Awa eza mabundu na biso mabundu o tokokalinga ngo me ba mama bokolanda nde na osala mabundu système wana vraiment ezala système moko kitoko. Nasi bokomona ndenge na kosala me yango tokosala ngo nanu sima.
Alors, lelo tozosala légumes vertes na biso. Pona kosala légumes vertes na biso maman, toza tout d'abord na ndunda na biso ya bitekuteku. O ba maman nyonso boyebi. Opela ndunda Kishasa. Toza na mboto na biso, mbisi na biso ya mboto. Toza na ndembi. Toza na comment on kiminga soso? Aubergine. Toza na poivron. Toza na pilipili ya mobesu. Toza na solo. Toza na bicarbonate. Toza na sel. Toza na huile. Toza na matungulu. Toza na bouillon ya légumes ya pondu. Tokosala eza bouillon ya légumes bokosala ndunda eloko nyonso tolingi. Toza na ail na biso. Esangana na céleri, na feuille de laurier na biso. Et puis c'est ça. Donc biloko tokosala légumes verts na biso yango yo nasi na présenter. Oyo biloko nango na osala ngona mosima to satokele nanu molo parce que soki vitesse l'équipe ma bika masola ndenge ezalaka. Donc nazo bongisa nanu biloko nyonso oyo na kosala légumes verts na biso. Après tokota na étape ya mibale. Ba mama na lingi bino mingi bisika nyonso bozali ba critique na bino nazo kozwa ba appréciation na bino pe naza kozwa ba boyaka te nde na lobaka kaka cuisine muto akokaza te na kokoza nazo lakisa me ba musubi ba olanda la musubi balamba danger kutukolekanga mais quand même bango bazui courage o nga nazui te mais nga quand même nazui courage ezokosunga pe bato mususu o baza pe na bo problème na niveau ya cuisine. Alors ba mama bo landa bo pesanga chance wana bokozala dessus te ndeka na lobaki na ba émission o eleki yango sikoyo toye pona tosala légumes na biso. Alors nazokota na étape ya liboso tokosala nano ndunda na biso. Ba mama bo nde to dongola ndunda te hein. Nde to dongola ndunda. Donc c'est ça. Ndunda pona kodongola yango eza pasi te. Tosalaka boye olongoli ba biloko ezalaka likolo esalaka ndunda na biso ezala makasi yango yo tolongoli susu awa. Ndunda lokwa tosala légumes verts eloko kobwaka ezalaka te donc tolongolaka ba poso. C'est ça. Basala yango boye. Mwinde na olongola biloko yo. Donc tout ça légumes verts na biso eloko kobwaka ezali te. Ba mama botala tokosusi kolongola biloko ya ndunda na biso. Sikoyo tozosokola ndunda na biso. Ba mama tokosokola ndunda bien. Oza na babiloko ekangamaka basalite ekotaka mwa banyama moko mike la bandunda oyo ekutaka na mabele ya ba mama. Donc tokosokola ndunda na biso. Tokosokola ndunda ba mama tokosokolaka bien eloko bana bazolia eloko papa azolia ndunda na biso. Sikoyo nazobongisa mboto. Bomoni mbaleleki nasalaki nzombo na linyuka ya libende. Poso nzombo eza makasi. Memboto azalaka poso pete. Donc soko sali na linyuka ya libende. Donc poso nyonso ekolongo ekobeba. Po eloko nga nalingaka na mboto ezaka poso na ye wana aza na poso kitoko. yango sikoyo tozosokola ye mpenza bien mpona tobwaka ye na légume verte na biso bamama.
omoni ndenge ateli akomi pepepepepe tolongoli bamilinga nyonso wana. C'est ça. Ba maman bo s'abonner ba maman ba maman ngai omoni ndenge nasokoli ye asokwami kitoko. Sikoyo awa natie awa natie na mai mpona nasokola ye nalongola mikuwa oyo azalaka tro mikuwa ba mama. Yeka nalobaki tozokontinue kaka makusa na biso. Donc tosi tosali déjà légumes verts na biso namoni bomoni ezotoka kuna ekomi presque mpenza près ya kobela. Mais sikoyo tolingi tosala mabundu na biso yango wana na bengi cameraman na biso mpona tolakisa un peu comment est-ce que tokoki kosala mabundu na biso. Mpona kosala mabundu na biso awa toza na mabundu, awa toza na cannelle eza épice ya cannelle, awa toza na tangawizi mixé déjà basi banika en poudre, toza aussi na ail esangana na céleri, awa toza na bouillon na biso et puis toza na kibe na biso, kibe mangi matiaka ngo muke ebele te, toza pe na litungulu na biso. Tokotia pe un peu de citron na kati. Juste bon petit. Aïe 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 aïe. Il faut la gaffe. Donc on a moni le guimbo na biso et comment que le vert obela. Et puis si le maman elengyo ezawa. Hey. Non 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 non, c'est pas possible. Ezoko ya mini tokofinika te esiki yango mopanzi tobangeleki na kwesana mini na nga. Donc nazomixe litungulu na biso po ntango biloko na baépice nyonso eza en poudre. Nazomixe litungulu na biso mpona topakola na kati ya nini ya mabundu na biso. Alors mabundu na biso tozotia yango bapota. Tozotia yango bapota fe kota bien po ntango tokotia yango épice ekota ntina kati. Mama bomona te oyo deja tangawizi totiaki ngana banda déjà otia tangawizi mais nabaki na expliquer bino nanu comme ça to continuer ko épicer. Totie nanu cannelle na biso ba mama, totie cannelle, totie tangawizi, natie aussi ail, natie arrête attends un peu qui est cuisinier ngoka ya bon non totie na ki na goût na biso. Tozotia yango na kati ya bapota omungu ekota na kati po litungulu na biso tomixe yango na mwa mungwa nde totie na mwa kibe
faut que saisonner tina kati. Tina mutu. Ukocha ye épice. Akota penda épice tina katikati. Sikoyo tozokalinga mabundu na biso tosisi kosezone yango totia yango sikoyo na moto tozokalinga yango. Donc soki tosisi kokalinga awa nakolakisa bino petit détail oyo etikali na mabundu na biso ntango ozokalinga yango totikaka yango ntango molai tomoni ozokalinga yango ozochange yango position. Donc ozimwa moto change yango position. Moni mabundu na biso ndenge esali. Donc etie boye obalusi ezwa temps ebele te parce que tokosala yango eloko moko na suka bamama bokolanga tokomi na deuxième étape ya mabundu na biso. Tozotia yango na four cyclone. Sikoyo tokozwa mafuta po eza ebele. Tozwi ndambo mafuta totie awa. Tozwi épice na biso tosezonaki mabundu. Totia yango na mafuta. Totie mamai mokie. Tobelisa mwa sauce na biso. Po mabundu na biso eza lisusu mobesu te. Esi ebeli. Yango fo tobelisa sauce na biso mpe mwa ndambo. Bamama bomoni sauce na biso etoki mokie. Sauce na biso etoki. Tokozwa sauce na biso. Cameraman landanga. Toye tosopi na mbisi na biso. Tosopeli yango, tosi tokalingi yango. Sikoyo tokomi na étape ya suka. Sikoyo tokomeka kotia yango na four cyclone pendant 10 minutes. Donc 5 minutes na ngambo mosusu, 5 minutes na ngambo mosusu et puis tokitisi yango. Donc totia yango moke na four cyclone mpona épice na biso ekota na mbisi na biso mpenza bien. Otango tokolia toyoka bima sebene moko ya kosakana te. Sokomi tosalaki 5 minutes na kote wana. Sikoyo
5 minutes etikali kaka 2 minutes tobimisa donc na bundu na biso yango wana vraiment toza kotia yango mpe. Bon, c'est toujours moi, Didier Osenge. Voilà, Mama Spaghetti. Biloko alambeli biso yango oyo. Toza na ndunda yango oyo, légume verte. Toza na mbisi yango oyo, tomeli biso kitoko, bien ba oignon, bien décoré. Abakisi biso na matabisi ya makayabu. Abosani toujours eloko oyo boyebi yango. Sabe yango safu. Babosa yango jamais. Poto toza na semoule. Yango oyo mpanzo toza na kwanga. Voilà, makusa Mama Spaghetti ya lelo yango oyo. Alors, ce que vous avez malamu, vous pouvez savoir bon appétit. Donc, on a appétit. Voilà quoi, le goût de ça. Merci beaucoup. Bilongo boyeki ndenge garçon belge. Mignon garçon Didier Osenge. Donc, tozalaki ne banane bandeli ti tokomi na suka. Donc, plat on a sali soki osaleli papa eza somo ma maman eza somo. Donc, merci beaucoup na ndenge bokolanda. Et ce qui moi problème to moi motuna to nini naza toujours wana pona bino na bosanité. Donc nazopesa mbote ebele et pas Didier Osenge ye moko muto assistenga et puis nazalaki pena assistant nanga ya petit nanga Curtis Beauté. Donc beauté là quoi azalaki elongo na biso magaza wa embrouiller biso mais assister biso quand même. Donc on a pesi mbote pas ya Yannick Bila na kati ya Cape Town, Promedi Poba et me otende Patient Chango motema ya Nico Kaungu. Donc borate po bouter coquille sinon te fallait to sangsa loboko. Donc mami hein Mami Fernando Fernandez, Mami Fernandez. Donc nalingi bino mingi spaga na bino yeyo to continuer toujours. Donc on peut ça ka chance wana to continuer. Donc ko mema moi ba plan moko na sima muninga et ozala bien ambote belé iska nyonso bozali nalingi bino mingi. Bisous, ciao.